il doit partir, c'est fini. Il a fait les 2 mandats, c'est fini, il doit partir. Tolembiye, Akende, Ujana, Kuluna, Beni, Katanga, Batuazo Koufa, il doit partir. Congolais comme Kodé Famapa, Toboyi, jeune, tout ça déterminé, pour la illégitimité Awa, Akende. Parce que Kabila a déjà gagné le cercle, donc RIP, donc retour interdit au pays. Toyawa, to dégagé, na Kabila, na machine à voler, na Toye Koyoka, leader de l'opposition, peut informer population congolaise surtout, to boy machine à voler. Machine à voler, on a bazana candidat na bango déjà na poche. Touli, Tchétché Touli, Fest Touli, Carry Club Touli, Jets Bar Touli. Pour na balingo kangabana batamike kuna mama mukola lati soutien te bakangie kindo ki bakulu na bayanke totanga bino Mbote bandeko balandi ya Congo Millennium tozali awa en direct ya Triomphal esika wapi Bayi opposition basangani bango nyonso kolobate toluka koyebate pour que tokende na maponomi sans la machine à voter et puis balobite tango mosusu tokoyoka lelo candidat unique ezanani kasi ya yambo tozo mwana mboka Steve Kambara yepe azali moko mopanzi sango kasi bo comprendre kara ezanango ba direct ya koto mbote na aussi mbote ndeko Tatiana osango mbote na Congo Millennium pe na ba congolais nyonso o baye merci na bino boyebisaki penza bo bazana kin baya po awa déjà demi koki na moni ba publier o ba polele bazu image à 7h ba tiango na Facebook et 14h mais yo oza présente oza mopanzi sango loba vérité bato bazao est-ce que Mpia Kezawa Mpia Kezate rolobesa te kasi mwana mboka eloko moko tomoni présence ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba te na tunyo motunana parce que tu fais partie aussi ya Bayi MLC. Pona nini absence ya Jean-Pierre Bemba. C'est vrai jusqu'à présent pe Félix dans le comité mais tobi ke okoma mais pourquoi Jean-Pierre Bemba a yete parce que to zela kite akoya. Matondo mingi ndeko Tatiana na motuna oyo penza na sosolisa ba congolais boye. Bozomo na kaka sikoyo po ndenge monsieur ezoleka bootala ngo pe en direct bozomo na tango ba discours ezobanda Jean-Pierre Bemba elongo na Moïse Katumbi bazali ko bima penza esika moko bakosala discours bakabola ki batache ezana bao bazali libanda bazosala pe makambo esengeli basala libanda ndenge boyokaki na basango ke ebongaki penza bokutani moko esalama na États-Unis oyo salami lisusu te po bamonaki badongolo miso ya mbula matari balingaki basala makambo yango na lolenge ya mabe. Donc Jean-Pierre Bemba Gombo na moment oyo tozoloba aza na Belgique azotala biso en direct bazali na Moïse Katumbi. Et puis nazo signaler que ndeko Félix Tshisekedi alingaki ya bandakala badongolo miso oyo ya mbula matari oyo si ba échoué bakendaki ko empêcher ko bima. Yango moni biso tolobi dorénavant il faut comme prudent na makambo boyala la nanda kona été po bakendaki déjà ko calé po abimate eloko sauver ndeko Moïse ndeko na biso Félix Tshisekedi azali koya ezali bana ya changu tangu bakei balobi to boma na soki te bokobimisa soki bokobimisa Moïse Félix Tshisekedi te yangwana na ebisi bino ke Félix aza koya makolo banda limete kino awa tozali déjà bozomona kengonga biso epusani Félix azomata bomoni sur 7 candidats représentation déjà ya 6 ezali wana bomoni ensemble eza représenté na Pierre Lumbi MLC eza représenté na Babala dynamique ezali na Martin Fayulu INC ezali na Vital Kamerhe bozomona Matungulu na Congo na biso bozomona Mozito Nouvel Élan bato nyonso bazali Jean-Pierre Bemba ezali te ke ndenge basango muso ezoloba makeo bakangie pona makambo te Jean-Pierre Bemba azali totalement libre mais makambo pe ya politique pona ba congolais nde kangaki ye kuna na Belgique yangwana bazali esika moko na ndeko Moïse Katumbi bokomona bakosala discours bokolanda yango na ba vidéo conférence oyo bomoni batie awawa ezozwa bango donc moto abangisa bino te moto abangisa yo te peuple congolais bomoni cercueil Lobini, Toboy machine à voter, Toboy fichier électoral fictif, Toboy nyonso ba élection au DG bo voter Chadari, à Kobimate, Ndeko Papi Tamba, Salama Kamnenge Sengeli, Tika kozora ba information au déformé yango, Toyebi ke banda Kabila kota na pouvoir au 17 ans, atika na kosala plein boete, malgré bambongo bosalaka. Donc so za na makambo kosala te,
tika na yo kumisa na yo kaka ye et non o publiera makambo ya lokuta eza soni na munene oyo ozalaka nango ebomi mpe mayele sala matondo mingi ndeko Tatiana Osango matondo mingi parce que Kabila a déjà gagné le na cercueil to kuna donc RIP donc retour interdit au pays to yawa to dégager na Kabila na machine à voler na basfeno biso dozela ki aloba makambo ya beni na États-Unis kota kenagi alobi yango te ni autorité moko ya mboka asali déclaration pour na bande ko na kufu na beni tozui Ari Mobasakani yemo Kabila premier ministre atam tuma sa déclaration te c'est désorable et là pas siminga mutema tozo le na bande ko na biso beni lelo Kabila dégage nakosenga na bandeko ba Congolais tozala ini totika corruption to défendre mboka na biso depuis 2006 Kabila za na mboko atali papa mbe kitarate na ba wenzi litungulu divisé tomate divisé batu bazoda yo jour au jour ikola ozanga ba soins médicaux na ba hôpital to sengi changement gouvernement mobimba banda na gouverneur de la ville André Kimbuta bango nyoso gouvernement Kabila mobimba to a besoin ya gouvernement sika. Merci. Oui, il doit partir, c'est fini. Il a fait le 2 mandats, c'est fini, il doit partir. Tolembiye, Akende, Ujana, Kuluna, Beni, Katanga, Batuazo Koufa, il doit partir. Congolais comme Kodé Famapa, Toboyi, ba jeune, tout ça déterminé, pour la illégitimité na awa, Akende. Kombo na Muzinga Lopez. Tomo bino bokanga mi ebele awa. Wana souci. Bon, on a souci à makasi liboso pona mboka ndenge zotambola bien te. En plus to préparer élection mais to boinde machine à voter. To sengi pe description politique, libération ya ba politique ba prisonnier politique. C'est ça yango na to eli a to epo ba bimsela biso candidat na biso unique ya opposition to soutenir. En plus to boy pe machine à voter na élection. Est-ce que ozo kanza kende ba ozo boya machine à voter boy et au Simba? Bon, avec... Ils sont obligés de faire Simba. Pour de voter. Avec machine à voter, de voter, l'élection, c'est ça, ma gomme. Au Bangate, ça m'a quoi na époque ya Tshisekedi, à Boya qui me élection to Kendaki. T'es Simba, t'es son position élection exacte. Voilà, il est son position élection exacte. Dans son machine élection exacte. Son machine à voter, l'élection, ça, ma de voter. Merci. Merci beaucoup. Tokenini. Transition. Donc la transition ça Kabila. Yo binini. Na machine ba onyo se fo ba kende. Ba ke wapi? Ba kende kaka te mama. Bazonga kana Rwanda. Aouté wapi? Aouté na ngambu, c'est pas une machine à voter, c'est une machine à voler. C'est pas voter. Et lui et ses affaires, ils vont dégager le 23 décembre. Vous êtes sûr que Simba? Et ça va marcher, avec tout va marcher. Ils vont dégager du Congo. Congo le bani. Nana le baboué. Toye a pambate, toye pour le changement. Nous voulons les changements, rien que les changements. Alors, bouzo ba onyo seleki na Congo tolingi sukoyoka yango te. Tozana posa ya changement. Tozana na posa ya changement, rien que changement. C'est tout. Merci. On peut un message na ba diaspora nyonso ba bazolanda yo. Présence na bino awa na triomphal. Merci na parole. Présence na biso na triomphal ezali toye koyoka ba leader ya opposition peto informer population congolaise nyonso tout to boy machine à voler. Machine à voler wana bazana candidat na bango déjà na poche. Donc biso toye koloba awa lelo soki ba s'entêter na machine à voter. Biso population tokozwa bango en charge. Yango toye kolakisa na face ya monde. Bata la population combien de millions de personnes babimi awa ona koya koloba non à la machine à voter. Yobi nanga sani. Nanga akeba toza déterminé, toza motivé. Tozo boya machine wana, to boy yango. Soka sali baje, yenda kozwa charge ya makile ya RDC. Yobi nini? Nanga to charger basi donc population to simba na maboko to koboma aya ba to koboma talaka bilongo bien. Yebaka te lelo te lobite. Malumalu asuka wapi? Yakota mabelete. Balela yawa. Mona moka Congo te koteka nebe malumalu. Akendaka lokola soso. Yeba okende lokola libata.
Mbote mama nanga. Ngai nazotuna nanga. Aza Congolais to aza Congolais te. Makambo ezosala wana na kati ya constitution ya nani ya Seni. Est-ce que on a publié problème ya machine? Dernier nazotenga kaka na makambo ya machine. Atika biloko wana. Soka azali pesa mutu ya Kabila na ngambo ya Kabila. Akeba na Congo. Congo a souffrir makasi koleka. Atika biso vraiment na kimia. Tole kina election na maboko ya pamba. Ete bato pona ba konzabisha sika. Pete ba machine a voter toboyi yango. Toboyi. Machine a volé wana toboyi yango. Biso to salara vote na 2006 na 2011 na machine te. Toboyi machine wana. Ye nanga azwa machine na yo wana. Azonga nango kota zwaki. Toboyi machine wana. Alukela biso ba bulletin en papier to voter. Machine te toboyi. Mbongo asaleni. Aboma yibi mbongo ato akeko tina yango na mboka na bango. Akanisi amoni biso toza ba yuma me ba Congolais ba timba fo. Koleka ta ye. Ya vazwa maele wana biso kala to sito zwango kala. Mbongo wana lingake tongela ngo bandako. Aboya kosi Kabila to boy machine à voter. Shadar Sen. Akwa si porte monnaie dans mbongo ba chinois aya ko zwango. Nani? Shadari akwa si porte monnaie dans mbongo ba chinois la kati. Aya ko zwango mbongo na ye. Azo pesa ndendanga conseil babundaka na peuple te. Ako bunda jamais na peuple. Ata l'exemple ya liboso ya ndekone wa bandama solo a Seni asuka wapi. Ata la histoire wana. Donc babunda na peuple te. Déjà ndenge to arrêter système Kabili. Ata ne mutu makasi te. Merci. Quoi ça y est na pété, to quoi ça nanga na pété. Yende na to sa charger na ye. Pour avant to mimisa candidat na biswawa, to sa charger na Seni nanu. Awa to ko kana zo na bomoko, to sa charger na nanga nanu ye. Malumalu akufa ye moko na salle mutazalaka te. Nanga tika aventure na changer mboka. To na posa développement mboka na biso. Zwangisa machine na okoto zwaki yango to boyi en tant que biso ba Congolais. Nanga na zabonga za Congolais, ami pesa respect. Mon peuple congolais tout toye a deux ans pour ça changement. Tozo souffrir mboka za biso to mokima mboka. Pourquoi souffrance na Congo? Pourquoi Rabiso? Toujours Rabiso. Dans ma pays, nous doit vivre à l'aise, à l'aise, quand toujours Biso. Tout le monde a la souffrance. Mais pays, c'est Biso. On a eu souci dans le régime. Oyo, tout le tokotik à ta montée. Il faut bango tout bakende. Et ça la nanga, et ça la Kabila, et ça la bango tout. Il faut bakende. Tout ça pour ça changement. Donc faire na bango wana toye biata mutuna makolote. Auti village na oni toye biete. Donc voter Félix Tshisekedi mutaza mona mboka donc faire na bango wana za kuva kala to biete. To pour ça changement to ça pour ça kimia. En tout cas, moi je voulais juste passer un message devant la nation même au monde. Je voulais dire ceci à M. Corneille Nanga, qu'il sache très bien que le Congo nous appartient nous tous. Le Congo n'est pas un pays pour une personne particulière. Le Congo c'est pour nous tous. Nous n'avons pas besoin de la machine à voter, qu'il enlève même le fichier avec le 6 millions d'habitants, le 6 millions d'électeurs sans empreinte digitale. C'est tout juste ce que je voulais passer de leur message avec le diaspora. Ujana bakuluna bazana mboka boliko kanga bakuluna te bomo kanga bana na mike okangi mama ta mukolo benga ujana soda to mona soda azolakisa mama lakisa mabele beta viol et to sengia bakanga bakuluna bakanga bapede ba lesbien batika ba ujana bana bat basala vina bango eza maboko na bino te ba soda tango to sengi ba Général Kastongo a décision de se ba ujana atike la biso ba ujana biso baza mikolo bo beta maite tala mama yo de solo biango siko ba ligi biso bimana banani baba retuli cheche tuli feste tuli Carry Club tuli Jets Bar tuli pona balingo kanga bana batamike kuna mama mukola lati soutien te bakangi kindo ki bakulu na bayanke totanga bino ba jobo na bakisensu okanga barote bataminene bakuba zoki sabatu kara ba batamike omoni takindoki Bruno Chibala yo jour ya matete yo omona lai totika na Bruno Chibala toling mer ngai muto opposition
muto opposition biso bato opposition père na Franck Diongo na lela effort oh ba combattant MLP Franck Diongo babi bandero père Franck Diongo idiot fa il y a Sankourou en tout cas père à de loin je suis de cœur avec vous tozo pe baike pe baninga pe baza balingi baloba mbote ya mbote mama la biso tozo yoka problème la biso awa to pour défendre une telle opposition tozo tuna bandeko la biso ya majorité o baloba ke opposition ko yokana te alors lelo opposition ils ensemble ngala za na MLC mais o eza drapeau ya mona mboka ensemble alors ba o baloba ke tokata bango maboko tokata bango batikala bakoka ou beto limbisa bango pona mona mboka Franck Diongo combattant du peuple tozo défendre jusqu'à la mort héros du peuple tozo tuna mais imaginez loba biso to loba te mais imaginez et loba opposition ensemble mbote mama tomonyo na se moi bo impression na pona mkola lelo mama so moninga nde na zaboye na ye kokoma lelo awa trop c'est trop eza babengi mboka Congo menga na congolais mais nini o ezotanga makenga na za congolais na boti bandeko na ebele basi mibali nazokoka kotangisa bango te pase eleki na mboka oyo nzala oyo bebengami ke nzala na mboka oyo ekoki mwaye te na kati ya ndako na souffrance eleki yango na ye na kati ya rassemblement oyo babengi changement ya opposition na ye koloba boye selon na makambo etali seni alongola machine à voter ba fiche élection oyo batika population topo na mutu oyo biso tolingi to pas pesa biso mutu te peut-être eza bongo esili merci te maman Marie-Josée bote tomonyo penza awa lelo impression na ezani nazana kosepela motema na ngai etondi na isengo mpona omona nde nini bana Congo balingi mboka na bango ndenge nini bakambi ya ba mouvement ya opposition basangani epesi ngai esengo makasi po ete na kati ya lisanga na bomoko nde makambo eyeba kokende liboso bongo eza esengo mpona biso komona eke opposition ezali unie. Un message na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo toza sima ya président national na biso mwana mboka Jean-Pierre Bemba Igwe abundaka na koisambo toza sima na ye toza ko soutenir ye tokolemba te kino tokolubola mboka na biso na bowumbu ya banguna. Merci beaucoup. Merci maman. Maman, un message. Maman, merci pour le na bakana Bemba avana kimia message na ke Jean-Pierre Bemba mokolo akizaki na report elembo wana esalaki eza bokoneza ya ye mais azala kimia kuna tozobunda awa oyo moto akobima toasima na ye mpo tokoka kobengana bakonzi ya mabe na kati ya Congo tozosouffrir tozomona pasi bakulunda bazokata biso bamapota bana biso bazotanga te tozolia bien te mpona mopaya oyo azala kati na mboka na biso lelo tosangani awa mpo tozala bomoko mpo tokoka kobengana guvernema ya mabe oyo ezokamba biso Congo alingi asepela na bozwi na ye Congo alia alala malamu abénéficier na bozwi na ye. Merci beaucoup. Merci maman. Bote na yo honorable Edi Maziko. Mbote ndeko Tatiana mwana mboka ya solo. Tomoni bino penza baike boye awa na triomphal kasi tomoni penza bayi opposition nyonso ensemble et c'est pelisi pe biso baimboka mingi makasi impressionnant par rapport na yango. Impression nanga ezali esengo ezali kaka ya sens ya patriotisme mokolo lelo tolobaki mokolo oyo tokoyebisa ka mosusu wana ke biso opposition tosangani en un seul peuple tosangani en une seule force mpona komema alternance na mboka oyo mpona koinstalle état de droit na mboka oyo yango omoni biso nyonso lelo opposition tosangani omoni peuple ndenge amanifeste kanda na ye peuple ndenge alakisi ke alingi bosolo na mboka oyo peuple alakisi ke alingi makambo échanger na mboka oyo nde omoni bakandida nyonso tosangani awa mpe toyebisi peuple toyebisi ka mosusu wana ke tokomboli bango toye kokombola bosoto bamemeli biso na mboka nde omoni lelo opposition esangani mpona kokombola bosoto mpona kobengana dictature oyo baimpozele biso oyo bainstallele biso na kati ya mboka oyo. Alors
honorable Edi Maziku toko luka penza toyeba nanu na opposition candidat moko oyo penza bakotia ti sikoyo tozoyeba te. Candidat opposition tosi tobongisi tozali ko tosi tobongisi candidat oyo biso tokolakisa candidat oyo peuple alingi candidat oyo akobattre Sadari sans machine à voter. Bo excusez nga voix parce que na tondi na esengo na gangi mingi pour la alternance dans mboka oyo mokolo alelo ezali mokolo ya peuple mokolo ya délivrance mokolo ya alternance mokolo ya changement pe mokolo ya esengo pour la peuple. Merci beaucoup honorable Edi Maziku. Merci na badi diaspora nyonso bayo besoin d'abso partout. Na maloba na pende to teli tono émission na biso alelo. Merci na number 1 na Congo Millennium mais surtout merci na ADG Bambou Mapam Bobby Golf One. Sécurité de makambu tatiana au sang au câble mère de la presse congolaise. Na tondi bino penza botondi. Merci na toute la famille au sang ya bébé Faïla. Tozara na triomphal yo kamoi. Mais to jali ka ya joli maela donc soit ezate peso etika kozate toko lukaka toye ba candidat lelo ezanani kasi na ba émission na biso ekoya toko zuela bino ba candidat hein toko yambela biso ba oyo ba kondima invitation na biso pour que to solo la pona maematali alternance na mboka na biso République démocratique du Congo kasi soki nzambe azongi te champion Maguso sango iponsek. Retrouvez-nous prochainement, toujours dans le cadre d'émission Nabiso Os Osango, l'invité. Bobo Tobondeko Bakorenye, au Mabota Mabino. Allez, au revoir.